Ingeta, la famille, Bokota, Bokoto, dossier sur dossier, affaire sur affaire, Makambo sur Makambo, Kolala, Kolamukana ya somo, Kolala, Kolamukana ya inda, Kolala, Kolamuka, na ya beba, Kolala, Kolamukana ya pasipe mawa, bande konanga, eza dossier, eza situation, eza pe circonstance na ndenge moko ya somo. Lelo toye bande konanga na makambo awa ya inosbi na rebo. Bande konanga makambo ezokendeka mabe, makambo ezokendeka ka grave, makambo eza kaka ya koyinda, makambo eza kaka ya kobeba na ndenge moko penza ya kosakana te. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo toye lisusu bande konanga ka ndenge na yebisaka bino soki ya koloba ezali tokoya, soki ya koloba ezali te tokoya te. Toyaka toujours soki tomoni ke ba dossier, ba situation, ba circonstance ezali yango bomonaka biso toyaka pe na lombangu. Mais soki ba dossier, ba situation ezate toko préféré na biso to vanda na bakwa na biso na ndenge moko ya malamu. Que pasa inosbi na rebo bande konanga, makambo ekomi kokende mabe, makambo ekomi kokende ya somo, makambo ekomi kokende ya koindisa. Avant na ya kokota na mozindo ya dossier ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser plutôt bande kona biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lisi mpitu ya balisi. Bambote nanga na mama chérie, mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM. Et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi, na système moko ya kitoko. Voilà. Toye lisusu bande konanga ka ndenge na beti la kabino lisolo, toye lisusu na makambo ka ndenge tozo solo la, toye lisusu na ya somo, toye lisusu na ya koinda, ya koindisa concernant inosbi. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, Kimobali et salakate, pe ezamukie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamupi, feti zongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque, komi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobakate, mokulu makasi, tope alalakate, tozali na solution, na gavke, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama, olingi ovindisa, tolo pesima, sans opération, benga biso na lombango, papa, mama, yo oyo otungisama mingi, na maladie, hémorroïde, interne, topé, externe, yoka, na 2 jours
retour ya bamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité Gavker Golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport te na kisi ya comprimé mpe injection na Gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na Gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand on a yeb sarabino, bâti la santé. Sauf que bâti la santé na yote, mutumo côté à kotikala, ko bâti la santé na yo. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu en tant que mutu. Koye baka surtout ndenge nini ya komi bâti la ka. Sango ya malamu abarinje ma la famille Gavker ayeli bino lisusu ba solution ya kitoko, ba solution ya makasi, ba solution ya malamu. Concernant surtout et encore makambo ya mabota pona bandeko na biso nyonso oyo bazotungisama na oyo etali makambo ya mabota en tout cas bobenga Gavker na lombangu ba solution ezali na ndenge moko ya kitoko. Voilà, lelo toye bandeko na nga na dossier ya Inosbi, toye na dossier ya Rebo ba nungu eza ya makasi. Rebo na Inosbi bakabwani, Rebo na Inosbi baza lisusu ensemble te. Na ebandeli bandeko na nga na bandi ebela batu ba o bayebaka te. Rebo na Inosbi babota mwana na bango ya mwasi. Mwana ngo wana soki otali ye mobimba ya tata na bango akokana penza na tata na bango na ndenge moko ya kosakana te. Mwana wana mobimba penza ya Inosbi bandeko na ngai. Alors après kobota bolingo ezalaki bolingo ya makasi ezomataka midi soir. Je me rappelle même ezana ba série moko Rebo alataki moi elamba moko ezalaki ba d'ailleurs ya noir. Skoba wana ka ndenge boyebi bandeko na nga ezalaki moi ba madusu o ezalaka na moi madusu wana ba wana yango alataki. Shikoyo nini ya kati ebando monana ka leçon nde alataki ba photo wana itambolaki na ba réseaux sociaux pas possible. Alors eyaki kosala ke bato ebele bafingaki Rebo ti bakomi na niveau okende kokomela Inosbi ke o eza genre mwasi nini ozobala. Mwasi moko azozwa ata soin ya nzoto na ye te. Mwasi moko azotika nzoto na ye libanda. Alors toyaki komona pe Inosbi ayaki ko défendre mwasi na ye ka ndenge ezalaka na ba famille mosusu omona soki mobali normalement ba ofinga mwasi na yo en tant que mobali il faut otelemela likambo wana opekisa bandeko na yo batika kofinga mwasi na yo. Alors Inosbi ayaki ko répondre ba congolais que non batika Rebo alata ndenge alingi ye alingaka ka Rebo alata bongo. Et puis aye ko répondre que non les jours sikoyo oyo Rebo aokendaka plage ake na plage kuna sambi lamba ekozala ndenge nini. À partir à réponse ya Inosbi ba congolais ebele bavanda kinya elakisa déjà bolingo elakisa déjà combien Inosbi alingaki Rebo akomaki pe ko défendre Rebo. Alors toyaki kovanda banungu ebandaki depuis année passée ya kokabwana ya Rebo na Inosbi. Toyoka oya komi boye Rebo mingi akendaki nde kolongola ba photo nyonso na ba compte na ye na ba page na ye ba photo o nyonso bakangisa na Inosbi to ba publicité parce que bazalaki bato soki nini Inosbi azokende bipai moko songolo pakata koyemba omona omona Rebo akotia affiche na page na ye ya Facebook to na Instagram na ye. Alors tout le monde qui déjà kuna Rebo akende kolongola nyonso ya Inosbi mais Inosbi de son côté atikala kolongola eloko te mais Rebo kaka nde abandai kolongola. Alors nde place wana batu ebele bayebaki ke non Rebo na Inosbi il y a quelque chose que ne voit pas. Eza na makambo oyo ezotambola bien te. Alors quand Rebo yebi batu déjà balingaka kokota na o etali bango te, il y a déjà de ces personnes au bakote la yango babiso o tokota yango te. Alors année oyo nde makambo eyaki kokoma mabe
na niveau que ba confirmation eyaki et pas ya ba proche ya Rebo, ba proche ya Inosbi, mais bango mibale batikala koloba te. Bango mibale batikala koya ko confirmer yango te, quel que soit dans des interviews ba confirma yango te que notre kabwani tozali sous ensemble te, batikala ko sala yango te. Alors kande boyebi bandeko nanga toyaki kovanda ka boye toye koimona nzembo ya sika ya Inosbi. Nzembo na ye alobi love ya réseaux sociaux. Na love wana réseaux sociaux aloba penza nyonso. Donc ezake nzembo moko ya kokabwana tozo se séparer ngana bolingo nanga ya kala. C'est fini pour nous. Ba o déjà basi balandi ba comprena na bango ndenge nzembo wana ezo pesa ba signification. Alors toyaki kolala na kolamuka na tongo toye komona bandeko na ngai lettre oyo euti na tribunal des enfants bandeko na nga ezotambola sur les réseaux sociaux que non Inosbi akendaki ko porter Rebo plainte pour na garde ya mwana. Donc Inosbi de son côté alingi azwa responsabilité nyonso ya mwana na ye, donc azwa garde ya mwana ye abanda kovanda na mwana na ye. Yango ba lettre ezotambola sur les réseaux sociaux na ndenge moko ya kosakana te. Eza na batu mosusu o bazoya o lettre wana eza lokuta, o lettre wana eza penza ya bango te, o lettre wana emataki ekitaki. Bon, la famille na makambo nyonso kande boyebi nga mama Etoiline nalingaka toujours koya kokota na makambo kokota penza na mozindo te. Bomoni makambo a deux personnes. Lelo tolobi soki Inosbi na Rebo réellement soki bakabwani baza lisusu bango baza lisusu ensemble te, bango nyonso bakoma mikolo. Inosbi aza lisusu Inosbi o ya Vodacom te o biso toyeba na ba compétition à Vodacom. Parce que Inosbi wana ba compétition à Vodacom biso nyonso toyeba ke azalaki mwana moke. Mais Inosbi ya lelo aza mukolo aza pe papa. Toki totali pe Rebo ya kalawana azalaki Rebo ya mwana moke. Mais Rebo ya lelo aza Rebo ya asi akola akoma pe mama. Donc soki lelo Inosbi na Rebo bakabwani bazana ba je m'excuse bazana ba raison personnelle o isali keno bakabwana parce que na relation nyonso entre moi sina mobali ba makambo o bamona kato ba vivraka ezalaka ka bango mibale nde bakomona ngana koki koyepa na yo na beteli yo lisolo ya ona omona na ndako nanga mobali nanga pe akoki koya koki pe kokende pa ya mutu mosusu a expliquer o ezoleka na ndako mutu na mutu tango akokende kopanza sango topesaka yo moko ozala na avantage bato bamona keno yo ndo oza malamu mobali to mwasi na yo aza mabe ezalaka bongo. Alors c'est de la même façon avec Inosbi. Ceux qui bango de leur côté bamonike esimbi te. Moyen pour forcer ezate. Surtout makambo bolingo ba força kango te. Makambo bolingo eza eloko moko bakindaka nango ko forcer yango te. Eya yango moko naturellement. Eya yango moko na ndenge nango. Soki bomonike awa bolingo ezate. Bisika oyo bolingo eza lisusu te ndenge ezalaki malamu boka bwana bo panzana. Keboya kobomana. Na makambo oyo etali garde ya mwana normalement selon la logique des choses mwana akendaka epai ya mama à moins que soki mama azokoka ba responsabilité na ye te wana nde bapesaka charge epai ya papa. Na ka ya Inosbi na Rebo côté ya finance bango nyonso baza stable sur le plan financier, peut-être kobima ba voyage bazalaka na ta ya mwana te wana nde leta kolandela. Mais na ba ka nyonso selon la logique de choses mutu oyo azalaka na garde ya mwana ezalaka mama. Mais papa bisika nyonso kokende il faut o assumer ba responsabilité na yo oyebi ke chaque fin du mois mwana bisika azalaka il faut a to futa ndako ya kolala mwana il faut alata mwana il faut alia soki mwana bandi ba classe déjà à 3 ans déjà il faut mwana bandaka déjà ba crèche soki mwana bandi classe il faut na futaka mbongo ya minerval c'est comme ça.
donc na ka ya inosbina rebo soki bapanzani soki bakabwani soki eza na séparation oyo eza entre bango mibale en tout cas ekozala bien bosala makambo à l'amiable parce que vie eza na baréalité bosala makambo na bino à l'amiable bolinganaki bosalaki nyonso oyo efalaki bosala alors bokoma na pression moko boye ya réseaux sociaux te ke non parce que mutu kinganda asalaki parce que mutu kinganda alobaki yango ngai foka nafundisa ye ekosimba te ekosunga pe te. Et surtout nga nalobaka mwasi na mobali soki bokabwani surtout soki bana bazali bogardaka barelation ya bien pour que bana na bino wana bakola bien mais soki bino bokogarde barelation ya bien te na bana na bino bomona te keno bino moko bokobanda obebisa bamoral ya bana soki lelo totali bana Jibe Mpiana bango wana balinganaka Jibe Mpiana abotana basi ebele